Ma Mission TV, le miroir du monde. Kubanda mukolo ya le 28 février 2019, P2A qui a formalisé kaka na mois de mars oyo adhésion na biso tango tokutanaki na bakonzi ya likolo au représentant ya président de la République to formaliser adhésion na biso na union sacrée. L'Assemblée provinciale du Sankuru compte 25 députés, dont 24 hommes et une femme ici présente, 23 élus et 2 députés cooptés de la grande crise institutionnelle que nous connaissons jusqu'à ce jour dans la province du Sankuru. Nous venons d'adresser ce jour, mesdames et messieurs de la presse, les pétitions à 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sankuru pour incompétence et fautes graves en vue de leur déchéance. L'idéal, mieux l'objectif à ce jour, est de remettre le Sankuru sur la voie de développement. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde, merci. Nabande Konyo Sobasali Kolanda Biso, les lotos en direct des Sankuru. Tant qu'on a lobby en direct des Sankuru, bande Komosous baro comprendre été. Na lobby en direct des Sankuru parce que le loto kozala na ba député provinciaux ya ngambo ya Sankuru, bisika oyoboye bi penza province ya Sankuru, bisika nini te mokolo ya lelo boye bite kita kitezala kina makambo etali gouverneur et lelo nangambo ya Sankuru bazali toujours na kimiate na likambo etali gouverneur pe likambo etali assemblée provinciale ya Sankuru na moment o tozali koloba to yambi na Ma Mission TV moko topemi balemi sato ya ba député provinciaux ya ngambo ya Sankuru bazali kotalisa biso te mokolo ya lelo na ngambo na bango bazwi courage ba telemi balobi te bazali kokota na ngambo ya union sacrée na ngambo na bango balobi basangana bakomi déjà 24 balobi bazalaki 25 moins moko batikali 24 moins moko c'est-à-dire ba perdaki moko ya bango député provincial oyo akufaki atikaki bango mais na moment oyo tozali koloba bazali na Kinshasa balobi baye kosadere na union sacrée bakutana na mokonzi ya mboka basolola penza atalisa bango vision ya union sacrée pote ba accompagner ye pote na ngambo na bango déjà bakomi na liste ya 24 et bakokene bongo na kokweyisa pe oyo azali président ya assemblée provinciale ya Sankuru na ngambo na bango pote ba kambama na likanisi ya chef de l'état na union sacrée. Alors tokolanda député députés provinciaux au bazali na ngambo ya Kinshasa o ya Sankuru bazali déjà na ngambo ya Kinshasa moto azwaki maloba ezalaki bongo honorable Daniel Oma Losambo yenda azwi penza liloba pona kotalisa na bakonzi nyonso o bazali na kati ya union sacrée ndenge nini bango pe baye kosadere na vision
ya mokonzi ya mboka tolandi. Na Union Sacrée à Nation, Kobanda Mukolo ya le 28 février 2019, P2A qui a formalisé kaka na mois de mars oyo adhésion na biso tango tokutanaki na bakonzi ya likolo au représentant ya président de la République to formaliser adhésion na biso na Union Sacrée. Tolobaki ete assemblée provinciale na biso eza na 25 députés. Na 25 wana toza 24 mibali na mwasi moko. 23 députés baponoki bango ba mususu baza ba chef coutumier o bazalaki copté. Mibale bakufi na nombre na biso ya 25 totikali 23 députés. Tolingi toyebisa bato mukolo wa lelo ete na sima ya kobongisa mosala na biso kuna na assemblée provinciale kosala ba bureau définitif kosala ba groupe parlementaire na ba commission permanente oyo esalamaki na mars ya 2019 mais comité des sages eye kosalema na décembre 2020 yango wana tomonaki ete institution na biso ya assemblée provinciale nde aza na nzela to na makanisi ya kobebisa mboka na biso oyo tobengi sankuru na bandongolo miso mususu oyo babengami ba ennemi masqué ya province na biso balobaki ete lokola maponomi na assemblée provinciale na gouvernorat eleki lolenge wana province ya sankuru ekozala ingouvernable donc mosala ya l'état ekosalema te bakotia bulu yeke na makambo wana mais bulu yeke yango mpona kokotisa yango esengeli baleka na nzela ya bureau ya assemblée provinciale yango wana mokolo ya lelo tosangani tolobi te esengeli biso nyonso tokota na vision makanisi ya mokonzi ya mboka tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la Union Sacrée oyo ezoprône développement nanga elingi eloba ete recherche azoluka bolamu ya moto esika na ye nyonso azwameli ye tozwi lelo mokano ya kosala eloko babengi pétition tolobi ete toboyi bato minei na kati ya bureau wana ya assemblée mpe tokomi mikanda tosinye yango banda mokolo ya lelo elingi eloba ete ndenge session ezofongwama le 30 donc mardi bureau wana ekofongola session te ekofongola te eko au grade ya administration ako identifier le doyen d'âge na Benjamin bango nde bakofongola session na biso ya mars bureau wana bavanda nanu to examiner pétition ya moko na bango voilà na mukuse eloko tolongaki toloba souci awa na kusukisa souci ezali tozala na gouvernement provincial ya Union Sacrée tozala na assemblée provinciale essentiellement Union Sacrée gouvernement Union Sacrée assemblée Union Sacrée ekosunga biso tokota na vision makanisi ya tata mokonzi ya mboka po ete to développer province na biso voilà bandeko eloko nalingaki na loba na lingala yango wana nous membres du caucus des députés provinciaux du Sankuru ayant adhéré à l'Union Sacrée de la Nation par la déclaration du 28 février 2019 formalisé par le mémorandum adressé au chef de l'État, tenant à apporter à la connaissance de l'opinion la situation réelle que traverse notre institution provinciale. L'Assemblée provinciale du Sankuru compte 25 députés, dont 24 hommes et une femme ici présente, 23 élus et 2 députés cooptés. Après 2 décès enregistrés, 23 députés sont vivants sur un nombre de 25 sus-évoqués. Après la mise en place de ces organes réglementaires, à savoir le bureau définitif, le groupe parlementaire, les commissions permanentes au mois de mars 2019 et récemment au mois de décembre 2020, le comité de sages. Notre institution a connu beaucoup de soubresauts au point qu'à ce jour, elle n'a voté aucun édit ni effectué un seul contrôle parlementaire, encore moins l'investiture du gouvernement provincial. Le fait ci-après illustre le tableau. À l'interne, la mise en accusation de l'honorable Salomon contre le président Olamba du bureau de l'Assemblée provinciale pour sa déchéance. 2. La mention incidentielle de l'honorable José Dambo contre 2 membres du bureau pour incompétence et outrage contre leurs collègues. 3.
La motion incidentielle de l'honorable Berthold Yanganji contre le rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée provinciale pour incompétence. 4. Une déclaration de retrait de confiance de 15 députés contre le président du bureau de l'Assemblée provinciale. En externe, le procès verbal de carence établi en violation des textes légaux et réglementaires. 2. Le vote de la résolution 002 portant autorisation de poursuite judiciaire contre le gouverneur de province. 3. Le vote de la résolution 003 de l'Assemblée provinciale du Sankourou portant mise en accusation du dit gouverneur. 4. La requête en interprétation de l'article 166 de la Constitution introduite à la Cour constitutionnelle par le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Mesdames et messieurs de la presse, à la lumière des éléments si haut décrits, nous avons tenu à porter à votre connaissance que l'Assemblée provinciale du Sankourou à laquelle nous appartenons est à l'origine de la grande crise institutionnelle que nous connaissons jusqu'à ce jour dans la province du Sankourou. Nous ne pouvons que reproduire cet état de choses dans le chaos. La présente déclaration s'inscrit donc dans cette logique. Notre détermination aujourd'hui consiste à dénoncer les complots préparés par les ennemis de la province du Sankourou. À cet effet, le bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou est utilisé comme bras armé de cette stratégie du chaos pour la déstabilisation totale de notre province. Vous vous souviendrez qu'à l'issue de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, les ennemis de la province avaient promis de rendre la province ingouvernable. Sans vouloir nous soustraire de cette responsabilité collective, nous venons d'adresser ce jour, mesdames et messieurs de la presse, les pétitions à 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou pour incompétence et faute grave en vue de leur déchéance. L'idéal, mieux l'objectif à ce jour, est de remettre le Sankourou sur la voie de développement suivant la vision prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Sankourou va, à cet effet, se ranger comme les autres provinces dans la vision de l'Union sacrée de la nation, avec un bureau de l'Assemblée provinciale et un gouvernement provincial acquis à cette vision. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Voilà, Bolandi ba députés provinciaux et nanga monabiso conseil moko tokopesa na ba députés provinciaux yangambo ya Sankourou. Lelo bozali kotalisa nanga monabino te bozali kokende ko soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Mais tokolinga te e comme lokola lobby. Lobby toyokaki ba député balaki tozali ko soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Toye to s'adhérer lelo to comme ko ba déclaration mo bazali kotalisa te bo privilégié biso. Lelo tango bozali koya pona ko soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que botalisi ba besoin na bino? Est-ce que moto atindi bino pote lobby ngambo na bino pe banda kotalisa te bo privilégié biso na eloko boye. Bo privilégié biso na eloko boye to kolinga lokola bino bo uti Sankourou bozala ba exemplaire batetela balorani o tetela ke mafumbe. Voilà, o tetela ke mafumbe et j'espère que nangambo na bino bo respecter penza. Alors nous de notre côté ma mission TV tozala kiwana lokola liso litoi makoloko qui en temps réel to diffuser les bino message ya ba honorable nabiso o ba uti na ngambo ya Sankourou ndenge to ba ma mission toza partout liso na bino sika information ezali litoi na bino makolo na bino ko qui en temps réel pour na remettre bino information totalisi bino Sankourou mboka ba mende o malanga Sankourou mboka ya bandeko Frank Diongo Sankourou mboka banani lisusu o na bosani ya bakongomani nyonso o bazalaka ya ngambo wana kuna topesi bino merci bozalaki wana pona biso pona bino tokutani mbala ya sima pona ba information mosusu merci na vodingi tuka wazaki na sima ya kamera merci na Kiko Yonsa oyo atalisi biso pena ba image o pe na ngambo na ye merci na Tabita Njombo oyo azalaki na assistance tokutani mbalasima pour na ba information mosusu. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité
de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.